Coucou, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille des Mossa Kolishako TV. Moi, votre humble servante, je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi nous sommes toujours là à votre service. Je dis un grand merci à tous les abonnés de Mossa Kolishako TV. Si c'est pour la première fois, en tout cas, je vais juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partager, cela nous fera énormément du plaisir. Voilà. Je sais que nous sommes là. Vous avez déjà vu dans notre titre le miniature. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? La grande famille de Mossa Kolishako TV. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à vous qui nous donnez l'opportunité et à mon boss, le pasteur Michel Chako et sa sublime épouse Mama Julie Chako. En tout cas, de là où vous êtes, que le bon Dieu puisse vous bénir abondamment. La famille de Mossa Kolishako TV, la grande famille, vous savez, Toeli Biso et Lokomoko ya comme moko ezoleka sur internet, tomoni ndeko na biso fiston sai. Nous savons tous que à Kenda qui ko fêter ensemble na libota na ye na mikili ya poto, ba ces jours na bango on a tous vu. Toyebisa abino ke biso ana Mossa Kolishako TV, nous ne venons pas ou bien to kotaka na ba famille ya batute. Toyela kabino kaka oyo ba famille wana eyela kabiso pe na internet, de biso pe toyaka kaka pona koyeba kolobela. Tomonaki sai memaki famille na ye na poto pona kokende ko fêter. En tout cas, on a parlé de ça, on a félicité fiston sai. C'est vraiment un homme courageux comme Batu Balobaka, que c'est le patron des comédiens à Congo, Sai fiston. A memaki famille na ye na poto, c'était vraiment bon. Mais lelo oyo eloko memi biso eza likambu ya voyage to séjour na bango na poto te, kasi eza likambu ya deuxième mariage ya ndeko fiston sai. Epesi mbutu, epesi pasi, batu bazo kende nango, ba mati nango, ba kiti nango, batu bazo lobela sur cette mariage. Et ezalaki mariage moko, il paraît en cachette. Tout le monde ba vidéo, et bimi. Mais la femme de notre frère fiston sai s'appelle Véro, Maman Véro, une dame qui ne parle pas. Ye penaza pena Académie à Joseph Kabila. Yaza na Académie à Joseph Kabila, malgré tout le monde a déserteur, te belé bazar Académie on ba komi ko se déserté, mais tout le monde quand même que maman na biso Véro avalaka na Académie ya kara.com. Est-ce que akoya koloba question mark? Est-ce que sai akoya kopesa biso explication question mark? Batu misusu bazo ba te eza tournage eza lango eloko te abali ete ba misusu ba e balobi te eza tournage te abali e pona mikanda boyebi ka bino monde biso ba congolais tozala soki kaka problème eza ndemo na so mutakufi mutu na mutakumo ya na version na te abelaki te asalaki boye te azongisaki boye te abalusaki boye. Ndenge moko na ba makambu oyo eyelaka biso sur le net jusqu'à ce que le concerné to la concerné akoya ye moko soki akozala na ye na Académie ya Messi Joseph Kabila te ya kara soki fiston sai akoya abomone aiza ndeko na biso mwasi ya fiston sai ya mibale awatanga azokota na hôtel place basalaki mwa célébration na bango en cachette. Ye wana azokende ye wana alati kitoko berobe kitoko awaleka azalaki non na kati ya mutuka. La grande famille de Mossa Kolishako TV. Comme je le disais, ti fiston sai ye moko akoya na version oyo ko clear ba doubt ya ba internet nyonso to ya batu nyonso tu oyo balandaka biso nde wana ba leson di ekosila na minute oyo siko lokola nanu fiston sai ye moko aleki te
pona ko éclaircir situation oyo tozomona kaka biso nyonso tunenge ezomata ezokita oyo aye na version na ye oyo kuna pe aye na version na ye mais vraie version jusque là tomoni na toyoki nanu te. Mais est-il que bato ba source po biso na Congo comme na ba source penza oyo babimiseli biso video oyo tito bando sale longo ba analyse boye ba source wana ba yeli biso vidéo oyo eza vidéo moko te eza moi quelques vidéos ezo marché hein. Mamoni bino moko ndenge ndeko na biso mobali toyebi te eza film bazo tourner kuna na poto oyo akobimisa toyebi te. Nga nalinga pena koloba likamu na bopikiliki nango te soki naza penza na ba argument sûr et net te. Awa tomoni na biso kaka c'est normal tomoni parce que nous savons aussi que elo moko tobosa na Fiston Saïsaï aza artiste. Donc soki ezake azo basali boye po basala film toyeba ndenge nini soki eza film bazo jouer toyebi te. Donc cela veut dire que tokozela jusqu'à ce que tokomona film o ebimi ou bien te ye moko Fiston Saïsaï aya kolobela biso sur makambo oyo nde tokotika to batu oyo ya internet kaka ndenge ezalaka bakotika koloba makambo oyo ya libala ya deuxième femme ya Saïsaï. Je crois que vous allez wana ebele pour na Olanda biso soki ezamba na ya liboso tokosenga na yo kaka o s'abonner, abonne-toi massivement, aimer, commenter, partager. Notre numéro s'affiche là. S'il y a de suggestions ou de remarques, en tout cas, n'hésite pas, hein, n'hésitez pas de nous donner des conseils, de remarques, des suggestions et ozala penza malamu mingi pour na évolution ya chaîne na bino oyo Mosa Kolishako TV bolingaka mingi. Biso na chaîne oyo mafinga ezalaka te toyaka kaka kosala mosala na biso pona kosepelisa bino ba landi ya chaîne oyo parce que tango bosabonaki parce que bopesaki biso confiance bobite papa Mosakoli aza penza papa Mosa Kolishako TV kaka ndenge chaîne ezoloba ndenge pe ezokendele. Voilà pourquoi nous venons encore une fois de plus pour vous faire cette petite analyse moi et vous ensemble. En tout cas ceux qui n'abeti mutulibaku tout au long à analyse oyo na kosenga kaka bolimbisa tozaka abatu tozaka abatu bolimbisa biso na banza soki yesu azongi te ngana bino tokokuta na lisusu na mikolo mikoya nzamba lola apambola bino pe abatela bino bisika nyonso ezwa bimbino na kombo na Yesu. Tokutani na mikolo koya. Bisous, bisous, bisous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.